africaine, managana biso, toyeba yango, managana biso, toyeba yango, managana biso, Tusale lango, yango ya biso, tuyeba yango, tutusa yango, tusale lango. Kaka na kati ya kolamsa Baindo na pongi ndeti na etando ya bosomi ya Baindo. Ekelama na tina ya kopesa kaboyebi, kati na mabota na biso pe na Baindo banso. Kasi bandeko balandi, etando ya bosomi ya Baindo o etiela kabiso kaka. Maye ya motu ya kasi ya bozoba te. Tosalaka bokasi ya kolanda kayango. Tosalaka mingi branché na vufa mu télévision pona kozwaka baboyebi ya mingi. Pamba te ezali etando ya bosomi. Etando o ekolamsa Baindo na pongi. Ndena yango tika toyeba ete kati na calendrier africain tozalaka na mikolo minei kati na bopemi moko. Tope 4 jours na kati bongo ya semaine. Oyo ezalaka bongo mokolo ya konto, mokolo ya nkenge, mokolo ya ntsona pe mokolo ya kandu. Tozali na mikolo tukumi bale na mwambe na kati ya sanza tope 28 jours na kati bongo ya mwa. Tozali na mikolo kama misato tuku motoba na minei na kati ya mobu mobimba. Tope 364 jours na kati bongo ya ane mobimba. Tozali na babope misambo na kati ya sanza tope 7 semaines na kati bongo ya mwa. Tozali na babope mituku libwana moko na kati ya mobu mobimba. Tope 91 semaines na kati bongo ya ane mobimba. Pe tozali na bileko mitano na kati ya mobu mobimba. Tope 5 saison na kati bongo ya ane mobimba. Oyo ezalaka bongo eleko ya mvula ntete, eleko ya kianzu, eleko ya kintombo, eleko ya kisiu, pe eleko ya mbangala. Pamba te eleko etosili bongo kozala ezali eleko ya mbangala oyo ezalaka na bamoyi ya makasi. Nde na yango baboti tomibatela bambasi pe tobatela pe bambasi na biso tokebela kovandisaka bambasi na moyi pe tomelisaka bango mai mingi. Pamba te pona kobatela kaka bambasi na biso pe biso moko pe tomibatela. Bandeko balandi tosimba babuku na bikomeli pona kokoma manaka na biso mokolo mwa lelo. Tika toyeba ete lelo na manaka na biso tozali bongo mokolo ya kandu mwa mwambe. Na bosuki si bopemi na biso ya mibale na sanza ya zomi na misato na mobu mokama na tuku misato na sambo na eleko na biso bongo ya mbangala. Nde ebalani na manaka ya bapaya. Tika toyeba ete lelo na manaka ya bapaya tozali bongo jeudi le 27 août 2026. Kasi bandeko balandi tango tozali kobalanisa manaka na biso na manaka ya bapaya ya tina pe ya motuya ekozala ete tosimbaka nde manaka na biso kasi ya bapaya te. Pamba te tozali koluka kozongisa lolenge iye bakoko na biso batalelaki manaka na bango, batalelaki mikolo na bango. Pamba te manaka ezali lisanga ya bangola, mikolo, baposo, basanza pe mibu. Yango toyaka tango nyonso liboso ya bitando na bino na tina ya kopesaka manaka iye tozali mokolo mwa lelo. Pe na tina ya kolimbolaka lisusu calendrier africain manaka na biso Baindo. Bandeko balandi tokomi na tango iye wapi totombelaka lisusu bambotama elamu. Na babotami na biso baso iye babotami bongo mokolo mwa lelo. Totombeli na bino bambotama elamu bambutu kulu ya mbote. Kasi na bino pe baebo kozala na bosenga bambotama na bino elekaka bongo na etando ya vuva mu television bafoto ya kolonga na tope ya mariage. Bafoto ya bobimisi bambasi na kilongo etando ya vuva mu television efongoli espace monene po na bino. Totombeli na bino lisusu bambotama elamu bambutu kulu ya mbote. Kasi bandeko balande mission na biso ebendi na yango suka kasi tokoki te kokata manaka na biso soki tozangisi kolanda video du jour. Tolanda nini balengeli biso moko liteya na kati ya bomoi na biso nde na sima tokozongela bino. Baso tolandi.
Est-ce que vous avez baké soko za mukolo soki nzamba nunaka na période yezo amataka dikolo pas que na coûter de mobangi azana mandefu bosiko ko banda tango na tilelo nzamba na okoma mobangi ndengeni kabo kanisa bino moko siko nzamba azokola komi mobangi kasa ko suka na kokufa hein oui na ajo yezo akenda ko kutele na dikolo kono bomona ndeba desina kaina ba mandefu na ye Yesu tanga matia ke kokute na aishwana. Nzambo awutaka mwana muki akoli akomi koko mandefu. Siko na bambulo to komiti lelo. Boy imagine ki mobange seke mandefu koma ko diembe latina se. Tonga na ndimite ke Yesu azara sizo kwa faka nzambe. Ya rasa ka mandefu. Oui, na zolo baboye parce que to koko kosa mate. Je sais que Nzambe a tata moko sana ba mandefu avanda kaboy. Ya za molimo. Hein? Biso soki to kolaka to bima ba mandefu to koli to komi bange po musuni eza na limite. Bango bazo sala reproduction intérieure. Biso to sala ka reproduction extérieure o eza na limite na mabele to zali yango ba chela biso mobeko ya konuna. Mais molimo anuna ka te boko sa biso suste boko sa biso na tango kala. Alors matin na biso ezali pona ba africain ba kola ba lamuka ba lo batenga ko continuer ko kosanga iteke bande ko balandi fumu kusikia mbunzana mpanda ngola koko ya suka mboka bazali kote ya biso butu moi bazali kolemba te to sala kabokasi ya koyokaka na maso koko ya suka mboka bazali kotalisa na biso yango nde ko sala ete elongola biso na mokili ya bonguna emema biso na mokili ya botata mokili kati na biso matono mingi bande ko balandi na bino baibolanda ki biso na sima yango ngati katoyeba ete lelo na manaka na biso tozali bongo mokolo ya kandu mwambe na bosuki si bopemi na biso ya mibale na sanza ya zomi na misato na mobumo kama na tuku misato na sambo na eleko na biso ya mbangala emisa na biso ebendi na yango suka kasi tokozongisa matondo ya mingi na bango mei fumu kusikia mbunzana mpanda na ngola elongo na banengo ya ebandeli pe libota lilongo mobimba tozongisa bino matondo ya mingi na mosala kitoko pe mosala monene yebozali kosala kati na religion africaine futuka tozongisi matondo ya mingi na basali banso ya Vuvam Television pe na équipe technique mobimba ya Vuvam Television kasi po bomona lolenge manaka na bino etamboli mokolo mwa lelo boyeba ete moto apesa kibino manaka ezali bongo nengwa timba mutatu kuna na sima ya matalatala tosungama kibongo na tata makaba tokotombela bino kaka kandu ezayela bino malamu na esengo nyoso kandu elamu na mabota Calendrier africain, managa na biso, toyeba yango, managa na biso, toyeba yango, managa na biso, tusale lango yango ya biso tuyeba yango tutusa yango tusale lango